nakokola na ngai natiaka likanisi ata moko te ya kozalaka un jour mosala na Nzambe. Nando pensant même à tate. Je pensais qu'un jour je serais médecin, avocat et tout ce qu'on sort. Bah plein et moutouza Nzambe te. Les gens qui disent qu'il est l'enfant de la rue, moi je suis l'enfant de la rue. Je grandis dans la rue. Na kata souffrance. Arrivé dimanche, 8h. N'est-ce que baya et toke musrate ya bi abovanda na yo musa ezana butu. Arrivé 15h. Toke musate mite vanda na yo. 20h bala musingai. Na laki déjà na laki dans la li bala musingai. Oh toke musala. Oh mais 20h. Mais bien d'accord. Na kanisi ke ezaka ndenge ndaka na limite awa industrie, monsieur saka na butu, monsieur sa na tongo et je pensais seulement que c'était comme ça. Bala musinga token. Na lata ilamba pembe longola, lata noir, na tina noir token. Comme on a compté on a vu une femme, une fille, jeune fille, elle a sur un téléphone. Na moni siko ya lataki kazako kwa malili, na moni siko pembe na moni lichette. Oh, ouais, t'as mon lichette. Mais n'y a pas mon lichette. Moi sans son téléphone à ma grande surprise, na moni directement a mis lichette. Vers soit kate musapi soit kate les toy je ne sais pas ngala monika makile so pas le téléphone quoi ya rapidité en gros abanimbango abisanga peso badiso mouvement yo sur mon ngada ngo pesala na katu maloba te c'est que côté une association ya bakuluna oui ya bakuluna c'est là que na komaki colonaire OK na comme la jamba par jour na la jamba mingi pourquoi na la jamba pourquoi na se rendre compte que soki na meli jamba na mona batunyo so milai bakomi kusie na ngai kiata mtu azenga mende nsinga na milija mwana mona komo sukelanga na luketo wana ko gangele ndenge nyuso ali ndenge nyuso na lingi seno mona ko ngame moko boye alors na komeka komela babula jamba tout ce qu'on sort je faisais tout ko yiba ko violer ko sala benyo soto oui c'est fait même na wana c'est na butu na vision te na ndoto te moi Dieu m'a appelé pas na ndoto na vision te na vandi wana ndena yoki mai Rivière Chikapa, un lobby. Nous qui maille lobby, je t'aime beaucoup mon fils. Mbananga liboso depuis na botama, depuis na koma ajuana, maille lobby, je t'aime beaucoup mon fils. Nous autres tambolinga, bien que nami comme ça le Bote Balandi Bozar TV sur votre humble servante Rosette Kadima Balobi, Rosette Kadima la fille à papa 1. Il n'est pas seul au plateau, il est avec son invité, le prophète Enoch. Beaucoup de vous, le prophète Enoch Azanani. Avec le prophète Enoch, tu as moi, sujet moi belé, sujet témoignage naé, sujet ya vision église où il y a parmi ba kambiwana, vision le sous ya ba ka oyo anzamba sala ngolu tanga sambela ba biloko wana nyoso tokoloba sous relation nini eza entre bango na ba pasteur ya alimité. Pasteur Enoch, prophète Enoch, bonjour. Bonjour ma sœur Rose. Boni papa. Nzamba asala biso bolamo. Oui, prophète Enoch tomoni ozelenge nzamba pe abengi na ki bolenge nyonso. Ondimi appelle le lobby iyo. On est Bible lobby que non quand quelqu'un met le main dans la chariot s'il regarde derrière aza sous dignité. Mais tomoni yo de po yamba appelle à Yesu liboko za kaka na chariot ozo continuer toujours nzela. Mais quand on expliquer biso témoignage ne lokoni ne we pousser ki yo onzima ko tseli liboko na chariot okende. Oui, témoignage nanga ya appel nanga za mamulai na ko lobango. Moi briefing moko po bato bazolanda yo bayimboko bazana besoin koyeba vraiment prophète Enoch bo meka moi ko limbola bango po bayeba po tomoni ba prophète belé bazotsa liboko na chariot bazonga sima mais yo depose appel otsa liboko na chariot zo kendeka. Oui, les prophètes Enoch ceux qui n'a commis lelo babenga prophète et n'a commis serviteur de Dieu compté parmi les hommes de Dieu. C'est grâce premièrement Nzambe. Parce que nakokola na ngai na tiaka likanisi ata moko te ya kozalaka un jour mosala na Nzambe. Nando pensant même à tate. Je pensais qu'un jour je serais médecin, avocat et tout ce qu'on sort. Ba plein moutouza Nzambe te. Alors comment est-ce que n'a commis homme de Dieu? Comment est-ce que n'a commis prophète? Comment est-ce que aujourd'hui je suis prophète? Na 2009 lorsque maman na ngai akufi. Avant na wana maman na ngai yena papa nanga basi ba divorcer c'est-à-dire basaki séparé. Maman azovanda atika na Kinshasa, papa azongi na kin parce que nga na botami na kolele yawo. Na 2009 maman na papa, maman sa papa maman tikala papa sa kenda na Kasai. Nga pena soko konya ta Kasai te. Arrivé 2009 tant maman kufi
tant maman akufi bandeko na ye baye bauti bapoto bauti bisika ndenge na ndenge balobi ete ndeko na biso a supporté bino tant moulaye a tanks bino classe a laissé bino a faire vivre bino mais non c'est le moment ya que papa na bino azwa bino pe en charge papa na bino azwa bino pe en charge yango bozo rejoindre papa mina Kasai biso tebisi ngana ndeko na ngombali pe asuna pasa kufa Bridel tebisi bango toyebi adresse te Kasai wana tebisi ka papa zate tu même pas numéro de téléphone na yete babi bozo ke na Kasai si beaucoup na Kasai ba retrouver facilement to mais maman leki on a communiqué ko to eza Léonie na ko réserver communauté azana prise la kokolanda ako témoigner monal ba eza solo moi ki awangana c'est une servante de Dieu aussi mais aussi lanzami na nzoto mina aza ya nzambete pourquoi biso bana nzambe tozana oyo bengami le fruit du Saint-Esprit en nous amour bazwi biso matiso avion ya Kasai destination Kasai ngana ndeko nanga ya mbali to komi na Kasai na aéroport ya Kasai wana to va na salle d'attente wana to vandi wana to tala ndeko nanga mais to kende wapi parce que to yebi mutu atama côté to yebi mutu atama côté directement mokolo wana ngana ndeko nanga to komaki banda 13h to komi banda 13h arrivé 15h to total non il faut to longo wa pamba te so bato de jembe ko chepso ka que to umeli ba tunis ba question et ça bien il faut to longo maintenant to kende wapi to kobimi wana baba na bagage na bitu zaki na ngomba masumbela ka bilamba mama sumbela biso tous comme ça to bimi wana ngalo baka français na 2009 na baka français parce que ngomba ndo bengi ton na kola benga mais c'est les français tous comme ça ndeka bana baganda na éducation bien to bimi wana na ndeko na ngai na balabala wana kuna na mboka wana Kasai ezo dominer mingi eza ba moto bata moto balingi biswana o bozo kende wapi to tande ko na ngai to bi to yebi bisika to zo kende te mais bon mabiso na commune oyo bato bazebele oh mais commune bato bazebele mais biso na commune eza moi et mon école moi ville moi centre ville mais biso kuna to maintenant moto destination ti na commune wana Kanzala arrivé na commune à Kanzala on a très bien arrivé na commune à Kanzala tant que na commune à Kanzala dobi ya ki fazer ebandi wana bakebiso na moto ndeko nanga ki abit beti moto a louer akebisi mwana mwasi moko boye pardon ko mwana mwasi moko ndumba pardon ko sunga biso ti na esika to la ta 4 jours mwana mwasi na taxe mbongo abi condition bolali dès qu'il est bozo kotanda ku 0 heure dès qu'il est 5 heures bo libérer nganda parce ngana vivre na ba client na ngai ngana ifuka na kindumba tunzimi toko nimba ni baba pongi libanda ti dès qu'il est 23h toke to lali 5h to bimi ndeko nanga meki ko beta mutu na mboka wana on a trouvé que soko yebi chuluba te ozana iloko ko sala te soko lobi lingala babi oza famille moi oza famille ba soda parce que kuna ba soda bazo maltraiter bango sérieusement abi oza famille soda mutu ata osengi mai na lingala mutu opesa mai azate ndeko nanga meki même koko ma porteur ezo simba te bazo pese confiance là-bas si tu parles lingala c'est-à-dire oza muyibi oza la famille ya ba soda et contact ezate ndeko nanga meki nyo soto esimbi te nda yepa na rabi mon frère moyen ezate chou ezate nazo teka teka bilamba ndambo na ye nango to tambo to lata ko basumbila biso to teka teka yango nafuta transport mutuka nazonga na Kinshasa kuna na kosu kwa ngata mutuka kuna kosu kwa tabilamba kuna kosu la coopération je suis quinois je suis né et grandi quinois na kosu na Kinshasa mais ce que yo zoti kana na tanga su na zongi et moi 2 mois bala moko na tini lombongo ye parce que tozana possibilité famille maman basundoli biso maman zaki na famille munene bavanda na poto ba servante Dieu tout ce qu'on sort basali matanga mbongo ebele même te mama be moi j'avais que 10 ans moi na muke à 10 ans 11 ans moi na muke bande komo alibano bikutu mais beaucoup qui natana mwana ote na poto ote ya tikala qui n'est pas papa na yene a supporter charge na bango papa na za muluba directement de konanga tuta tektekima bilamba nanga na yepa teki azwi mutuka azongi na Kinshasa tanga azongi na Kinshasa nga na tiketi kuna souffrance à dernier degré Celsius mwana mashono mo skol sanga basali choix ezate tebi singa ke so lingo vanda ndako na ngai bien so komi 21h ko kende susko kozilate pour no ko zonga 0 heure to la te kende hôtel mana bloquer langa ba client is bon que toke na zana mwana mwasi moko boye azabu babilo ka bipisa na lobaka na ko batie se bêtise nga mwana muki na bi non je peux pas faire ça na ko sala ngote
Mais moi j'ai pris. Abi toi tu pries. Au bon de la cas. Si au bon d'aranda kunangai. Tu peux pas faire ça. Bah français coûte pas batte kende. Le binako salangote. Abi ya kende. Impoli. Kende. Abenga ningai. Na bilamba nangai wana na kola nango libanda. Ba yibisa ka bilamba ngo. Les malins ne viennent jamais sale. Je suis devenu maintenant pire et simple faceur. Les gens qui disent qu'il est l'enfant de la rue, moi je suis l'enfant de la rue. Je grandis dans la rue. Na kata souffrance. De 10 ans wana. Ah, Jésus pousse na kata souffrance. Papa peut te bien adresse na été. Pourquoi te bien adresse na parce que ça il te se rendre compte que ça ville munene. C'est une province. Ville munene. Et ça ba te belé. Atebi komba mutu pono mona mutu wana eza pasi parce que okoye moni na ndako nini. Parce que ça ville munene. Et ça ka batio keni na banda kende luka mutu na komba Jean-Pierre. Au mona été. Souffrance et bandit, souffrance, bandit, souffrance et bandit. Alors, d'un certain jour, na lali, comme na lanki eskreva, na lali, na moni batumoko bajou un garçon baï bala musinga, yo, na chuluba wana, moitié. Na la mou na bouger wana. Balobi singa chuluba muninga na leur répondre bango na français. Oh, lo ba français? Balobi singa chulu le français na zongi bango na lingala. Oh, balobi singa ba lobi singa français na zongi bango lingala, ne yo kena bango na français. Oh, to lo ba lingala français biso bango bien te. Lingala bango kotenga manda mbay mais tozo se comprendre. Oh mais lingala lo beza lingala ya koto te za kin. Oza kinwa na biwi na za kinwa ko expliquer bango ndam na mote tokene. Tokena bango. Tokomi na bango na ndaku na bango. Oh bavandaka. Ba pesinga ya kolia na lie. Komena meli na lali premier jour. Deuxième jour na koma ko sunga bango na kolamba. Troisième jour bon ba kenda misala bazongi. Arrivé cinquième jour c'était le vendredi. Il faut yo pour ça la mosala. Il faut tu dois travailler. Au couvent d'abisu na ndako lokola mwana mwasi il faut yo pour ça la mosala quelconque. O ebenda mbongo. Nango o tokotamba na yo o sala biso mosala. Oui, je suis d'accord. Je suis prêt à faire ce travail, n'importe quel travail, même la babilamba, même la chaussette à moto, même ma colo. Je suis prêt à faire, je vais être nourri, je vais dans la tabilamba parce que bino ni bozo quoi famille nanga. D'accord, toke musa dimanche. Arrivé dimanche. 8h. N'est-ce pas que baya et toke musa te yabi abo vanda na yo, musa ezana butu. Arrivé 15h. Toke musa te mite vanda na yo. 20h. Bala musingai. Na laki déjà na laki dans lali bala musingai. O toke musala. Oh mais 20h. Bien d'accord. Na kanisi que ezaka ndenge ndaka na limité awa industrie, monsieur saka na butu, monsieur ça na tongo et je pensais c'est max c'était comme ça. Bala musinga token. Na lata ilamba pembe longola, lata est noir, na tina noir token. To comme na bango na kwenta moko boye. On a vu une femme, une fille, jeune fille, azo sur na téléphone. Na moni siko ya alataki kazako kwa malili, na moni siko pembeni na moni lichette. Oh, ouais, t'as mon lichette. Mais n'y y a pas mon lichette. Moi sur na téléphone aye, à ma grande surprise, na moni directement a mis lichette vers soit kakate musapi, soit kakate les toy, je ne sais pas. Ngala monika makile sur pas téléphone, quoi ya rapidité en gros abanimbang. Abisanga peso ba diso mouvement yo sur mon anga dango yo pesala. Na katu maloba te c'est que côté une association ya bakuluna. Oui, ya bakuluna c'est là que na koma ki colonaire. Ni bande lango za kibongo. Tanga bandimba ngapa la njemba una ke toko toke quelque part tokomi wana. To moni ku téléphone yango ezaki ngo display ya kopanzana. Tozokisi muta batu wana mwana jeune type wana tozokisi muta batu ya ofele téléphone ya kopanzana. Alors wana na bité na ko vivre na bino boité choix ezala kité. Ba bandi wa ba droginga na kata bia chima la mi matembeli ba che diamba na kati. Ngape na lié tout ce qu'on sort na kota ki mena na kati ya vie na banko. Kati ya bena bango poko na bena bango mo mesana ekso vana na bato mabe pozo koma mabe. Na koma ki mabe na volonté na ngai je dirais parce que na moni que nzamba zo trouver normal na mener na nga vie yo. Ndezala ne bato baloba le mauvaise troupe bato mabe babe bisara toujours bato malamu. OK. Na koma la diamba par jour na zo la diamba mingi. Pourquoi na la diamba? Pourquoi na se rendre compte que soki na meli diamba na mona bato nyonso milai bakomi kuse na ngai. Yata mtu azenga mende nsunga na meli diamba no mona komo sukela nga na luketo. Wana ko gangele ndenge nyonso ali ndenge nyonso na lingi. C'est no mona ko ngame moko boye. Alors na koma komela babula diamba tout ce qu'on sort, je faisais tout. Ko yiba, ko violer, ko salama benyo soto o esengeli. Na ndo tamala chet na luketo. Je faisais le mal. Na moment wana no ki téléphone na ki na ka téléphone mamuke. Ka téléphone mamuke téléphone wana linga makele te. Ça dit so wana mutu so chika ka allo e kati.
c'est-à-dire soso wana mutu il faut odimie mungongo lokola ozoloba lokola sango, c'est-à-dire mungongo ya se bo soigner bongo. Donc téléphone sonné ba na téléphone sonné ba pesa nouvelle. Oh ya na kufi, ya na kufi. Nga muna oze l'espoir na ngai. Akinda bon sa situation kuna nga na zonga na kin. Ah wana lembi. Akufi sundere nini. Oh avant kufande ko baki appétit na ngai Noga parce que mon ancien nom c'était Noga. Abi petit na ngai Noga souffri na mboka na appétit na ngai jour na soa mili masanga. Azoka ntanga makasi. Tant nga kati boulevard, le malheur ne vient jamais seul, mutuka est repassé. À Koufi sur place. Son nom c'était Bridel. Alors, na yoki nouvelle wana esalinga passe. Na zui téléphone na ngai. Na bengi mama wana Leonidula. Aza na Bruxelles. Na bengi ye na téléphone. No mi mama nga yoki nouvelle ndeko na ngai. Abi na yoki nouvelle. Tozo bongisa ko kunda ye. Na kati mbate mama makasi na ba frère funérailles baza ba bi kunde bembe biso ba kino ba wana kunde bembe. Abi tozo bongisa kunda ye. Le mengai naza na yeta moko critique. Soki nga na kufi, so moninga na ndenga na koma joa na melaki jamba te conscience tanga ki pire. No bi so monen ndenga na koma. Oko comprendre te mama olobi nini. Abibi so pe to tikela ka ba orphelin bana mike mezamba sunga biso. Yo sambela za mezamba ko sunga yo. Téléphone kati. Na rappeler répondeur. Na rappeler répondeur tout crédit tout silinga ici na tiki na ngai. Mais moi, c'est pasteur. Il y a un pasteur à terre, mais il y a Satan en personne. Alors, vie et siliwana, souffrance, c'est comme qui se multiplier, se multiplier. Maintenant, comment est-ce que j'ai réussi l'appel? Je faisais les mal tout ce qu'on sort. Ma baigne sauf rien. Un certain jour, on a commis qu'on grandit, là, c'était à 2016. Nakena mai kosukola. Joua na pena melaki diamba tina maya chikapa. Rivière moko na ngo chikapa. Na kende pona kosuka. Na comme joua na tali konobi anzambe. Ozo trouver bona souffrir na zo souffrir boy. Seigneur, je vais mourir. Ma belle na sala on ozo se pelango. Mais ma mère était ta servante. Ma mère son nom c'était Anita. Personnel. Mais elle était ta servante. Et mon lobi ni nzambe. Na vai na ngai wana. Na kini kosuka na mai wana. Alors, na tete bandike beloana. Bandika na tete na cheshi na poche. Pour entendre na longo wana na nzilo mbimba wana. Nende ko yiba manyoka batu na zela wana lia na bandika wana atanda to zela pokwa pona tolie to lamba na vandi wana. Je me souviens de même na wana c'est dans na butu na vision te na ndoto te. Moi Dieu m'a appelé pas na ndoto na vision te na vandi wana nde na yoki mai rivière Chikapa et lobby noki mai et lobby. Je t'aime beaucoup mon fils. Mbananga liboso depuis na botama depuis na koma ajuana maye lobi je t'aime beaucoup mon fils. Nzoto tambolinga bien kana mi komisa lokola yanke ninga na lobo na ndo balinga lote zoto ngeze na bapaki il y a des photos sur na collection ngome matra media au moins que ba msobe talibaku te na Alexaka mbala musuba miso pasteur Alexis ba photo to le polé simima ba to le polé ya vimba bongo te pendant que c'était photo témoignage. Alors na directement je t'aime beaucoup mon fils. Na telemi po anakima bien que na mi komisa ki mwa yanke. Na tempo anakima makolo nanga e kangami na matiti. Matiti wana makolo komi soudé. Directement nzamba andi kolobela ngai. Na sima na ngai mukati mbila moko azaki na sima na ngai yepi makolo kangami. Nzamba andi ko transmettre un message. Abi je te fais l'aîné de tes aînés. Abandi ko pesa ngai mission andi kolobela ngai. Alobi ti ngasi ko nyos to zulu bangai siko etali ngai te. Ngasi fika ki asilisa nakima na ngai. Yo mone comme le quoi o azo betere bi ngai ngetali ngate ngasi saka ngana kena ngapo dana lembi ko yoka mama. Oui parce nga na beke oh nani mutazolo boy. Je n'ai même pas une idée que ça ensemble. C'est que nga nzoto tambo nzo nga nazo mekaka makona ngai tanga zo banyo so tu ngai etali ngai moi fika ke suffit na libérer sikoyo. Assistant ka sikolo ba message na ye mi so pesi abi nazo zongu na Kinshasa. Nakosa ela yo makasi nakotomola yo boy alobi nyonso to alobi tina mission tout ce qu'on sort. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. C'est pourquoi mutu nyonso to ya ka concernant nzambe na nzamba kangola kai parce que mission dans pesa ngai. Alors tant wasisi kaka bana banimbango. Na bandika na zaki nango kwai na banimbango. Mukati mbila kisima na ngai pa banimbango. Tokimi to se retrouver na ngomba moko parce avant comme na ville ngomba mo ezalaki wana. Pa ezalaki na sema ezali ngomba mo ezalaki wana. Na atuni ngai omoni makambo esami
nabi oui omoni oyoki mamngana oyoki mamngana yoki abitenga na yoki te ngai makolo ekangami ngai depuis na botama na banimba na komi dès que j'ai compris quelque chose dès que nzamba lobeli nga na mai bongo tango na komi na ndako ya bandeko wana solo ate diamba ningo sentir ngo sute solo likaya solo diamba solo iloko nyusu ya mabengi singo sentir ngo sute na komi kuna ke ozwa pe bendami te na benda te oh obenda te nini nabite naza bien naza l'état malamu te ah d'accord mbali bosu balambi biloko na bango wana ti na butu abitokende nabite na okende lelo te ah bon ok nalali wana tango na butu wana nde nzamba ndi kolobela ngai Dieu m'a apparu pour me dire je t'ai choisi pour me servir. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. C'est moi qui a créé même le diable. Andiko lobelanga transmettre un message mission dès na comprendre que ah bon muto ya lobelenga na mai ezaki nzambe parce que na tongo na zonga na ndako na bi oyo muto lobelenga ezamo ouais mais il m'a appelé son fils mais c'est quoi papa nanga kufandi na mai papa nanga so bimeli ngai ou benini mais comment il m'a appelé son fils il découte zaki atamoko te que c'était nzambe parce que j'étais païen. Alors tant nzamba bimba ko lobelanga na butu tout ce qu'on sort de par là Dieu a commencé à m'utiliser. Il a commencé à me parler. Il a commencé à m'orienter. Il a commencé à me guider. Alors, ndemba la moko kolia na ngai ekomi na maboko na ye. Comment la bande kolia parce que ngana batu wana koyoka neza sute. Na ali subilo na bango babengani nga kutu na ndako. Na kombe kolia ndere nini? C'est-à-dire je me nourrissais na kata koloko tambongo. C'est-à-dire chaque jour on nzamba sali abande opesa ngambongo. Peut-être qu'il va le man qui t'a soutenu mais vivant man. Ngana vivre na man. C'est-à-dire soit na lokoti na bapesinga suki na lokoti 5000 na koliango journée moko. Lobi na lokota susu. Esika moko pété bisika nyonso. No tambola ka boye na lokoti 5000. Soki na pesinga na lokoti 10000. C'est qu'il faut aller en 2 jours. Lobi mbongo kita na kolokota tumbongo te. J'ai ramassé l'argent bisika nyonso bando c'est plat. Il me nourrissait na kolokota mbongo. Oui, prophète Tokatio Mutunate, Tokito yeba vision et église oyoza paramba to bazo kamba ezanene. Vision ezali sali aba am, c'est pourquoi l'église comme on mission évangélique Maranatha, Jésus revient. C'est les visions ezali sali aba am ko enlèvement na bango, les visions na biso yangwana, des moboko na biso yangwana, des soucis na biso yangwana. Oui, prophète Tokito yeba lisusu depose appel oyo nzamba sali ongolu kolongwa kulu na kokoma musali na nzambe de mbujima ya Kinshasa au vivre vraiment le boko na nzambe combien de cas oyo zwa depo banda musali musala na yo ya nzambe combien de cas yo yambi oyo osambeli pipo na nzamba telo boko baka eza ebele ya kotanga kutute eza vraiment nombreux misus na solende mbasoni so bande komo na téléphone na ngana zuba témoignage na bango bacho tubachiko sona bango na téléphone nga ya izawa c'est-à-dire baka izebele nzamba zo sala parce que nzamba pesa ka vision pesa ka provision des miracles batu bazo mona c'est ça la provision c'est ça nzamba tanga bengyo mo sena nzamba fa plus provision parce que Bible bete met les dons que vous avez reçus au service des autres donc wana nzamba tiba don na kati tanga nazo tiaka na service misusu que ce soit à na Congo que ce soit dans le monde entier pas je reçois les gens dans le monde entier qui m'appellent et Dieu le visite vraiment c'est ça. Oui prophète yebi keno mikolo ezande likamuna prophétas mutu twa lingite de pok abuka ki mabolongo na sa comme sambeleza lokwa ba comme loba so côté l'église mo message zo pesa maté comme loko za peuple sans ba loba peuple bo tambola sans frein tozo zonga ka na bible ezo lokwa bo comme lokwa ba israël c'est nzamba kanga ki miso kangi mato kangi manorabi na loba lisusu te de pour wande ko baluka kana kata des comme lokwa sans frein ba prophète ba comme cotiser ba prophétie mingi pona ko faire souffrir libota na bana na nzambe cotiser ba prophète ba message mingi ezaka lokwa mutavandi prophète appelle moko ekoti azande kutu na concentrer na nzambe te moyoka allo Dieu m'a dit ceci pour nini boko mosala boko. Non, il y a des faux dans l'évangile, il y a aussi des vrais. Lorsqu'il y a des vrais, nzamba zosloba. Mais il y a des faux, la personne qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. La personne qui n'a pas Dieu. C'est-à-dire prophétie n'est qu'on a basé pour diviser, prophétie qu'on a basé pour séparer tout ce qu'on sait. Mais il y a aussi les gens que Dieu utilise. Oso kamalam. Il y a les gens que Dieu utilise, il y a les gens que Dieu se manifeste. Alors il y en a aussi de ces genres de gens. Alors sauf que ma belle comme ma mingi, n'est-ce que na France depuis. C'est-à-dire na moni makamuza balakisinga to soni kuna téléphone na koyo kisango. Oui, c'est possible yo kisango.
Oui, na kati ya conseil prophétique tike tozopesa moke na kati ya bana na yo après sur na bimi na kati ya bana okoti na kati ya libuta na yo ozoka malamu. Amen. Oui, la prophétie ou prophétie ou paroles de connaissance, ce sont des choses exactes. C'est bisiko au monde qui était au lobité bisika et ça bon c'est correct au lobby ça bien. Amen. Mais nous sur le but de Jésus appelé bon. Oui. Parce que je suis en train de voir na monaki ezana azo utilisaka bana na yo na ba date ya kola ya ba fête na bango lokola ba date historique lokola ba mouvement moko boye. Par là je avais vu le 31 mai. Ozoka? Je avais vu le 31 mai et na monaki jour wana ne baniki ba utiliser étoile ya mwana na yo moko balongola yango banda ko manipuler na kombo ya Israël. Oza mwana kombo Israël ça? Oui, na kwa mwana kombo Israël. Et le 31 mai oza souvenir nango? Na zo souvenir nango très bien. Et ça journée à journée nini? Et ça journée na ya botomaki. OK. L'anniversaire. OK. Beli susu. Na kati ya nazo. Oui, wana tolandaki message ya témoignage ya prophète azopesa message ya mutu moko na moni wana ezana wamboka bapaya yango totunaki prophète que bino bokomi mingi kopesa ba message ezokabolaka ba famille ya bato. Pourquoi ezosalaka bongo moi te tokomi koboya suko même likambo so eza ou bien nzamba kosala don oyebi message ya mutu obeti mupanzi te mais komi po osalisa mutu wana na mabondeli okomi koluka ba bobenga yango bofrande de grâce ofrande ozosenga mutu na minute wana aza nango te aza na problème aza na besoin elongi ya nzambe. Oui, nous avons posé des questions directement sur la prophétie ou sur les offrandes. Nous allons répondre yango concernant les Écritures. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Mais pour nous, malam, c'est-à-dire, la prophétie ne vient pas pour séparer, car la prophétie ne délivre pas, ce qui délivre, c'est la prière. Concernant la famille, les familles sont déjà divisées. Ils sont toujours divisées en famille. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 36. L'homme aura pour son ennemi les gens de sa famille. Bible na mukanda Michée chapitre 5 verset 7. Bible bete attention ko se méfier na muto aza pembe na yote. C'est-à-dire famille est déjà divisée à part famille est déjà divisée. Les gens sont dans la famille où bazo se met trouble. Combien de personnes ont mis dans l'église, combien de personnes ont mis étrangers oyo assument une vie à souffrance mais zo tata moi si mo konda zo bloqué. Combien de personnes ont mis à mener vie à difficulté zo ka mutu moko boye na ti maman moi ko confesse en téléphone ngabi non ngam na bloquer ba nanga nyoso to siko soki prophète a mis prophétie wana prophète a mis prophétie que non na moni maman ko zo bloquer boye boye et ça biza mabete ezali mabe ko kotisa ça dio bilikama mutu oye ko mimisa yango soki extraordinaire c'est-à-dire dans le domaine aussi ya offrande na ko beta c'était Bible zo reconnaître offrande parce que quand tu le offrande le temps d'action de grâce wana ezana na Psaume 50 verset 23 et le biété na Psaume 50 verset 23 Bible za mal biété celui qui m'offre pour sacrifier les actions de grâce me glorifie c'est-à-dire offrande ezana kata Bible mais il faut à savoir Bible bina mukana Matthieu chapitre 10 verset 8 allez prêcher l'évangile guérissez les malades chassez purifiez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Moutozobela. Pour n'anga ensemble la pone, donc c'est une offrande. Moutoza attend la kata bloqué. Est-ce que pour nous semble la pone, il faut une offrande. Ça, ce sont les faux prophètes qui font ça. Mais un loin de Dieu qui a Dieu ne peut jamais faire des genres de choses. Alors parce que wazan ensemble moli mo centre à kolobelaye. Batu mingi Yesu Kristo ndo big sa romo ka balobiete. Je te fais zambe atoni na mawa. Yesu ayoki mawa, fi rapide compassion. Tout ce qu'on sort, ça dit avant au bon d'apprendre il faut no canon mawa pona ye. Alors ce moni bongo ce sont des faux infiltrés dans quatre évangiles. Il y a des infiltrés parmi les 100 hommes de Dieu, il y a 70 les faux, 30 les vrais. Les 30 on a poni babango et ça passe. Oui, prophète na tomoni olobi ke likambo ya ba faux prophète. Ngito sala, ngito tuna kama tuna parce que comme na so presque na suki émission, koyeba différence ni entre pasteur na prophète. Pasteur c'est un berger. Il est là pour peindre le brebis de Dieu. Parce que mon bat l'impaté. Le pasteur a berger, mais pendant que parce qu'il a 5 ministères, la bande Éphésiens à l'Obiango, pasteur tout ce qu'on sort et na retourné pasteur na prophétisé la différence.
Prophète, il est là pour donner l'insigne de l'Éternel sur une zamba lobelier. Prophète à cause dans quatre églises, il y a un pasteur qui travaille parce que pasteur a ça pour peindre ma brebis. Un prophète, il est là juste pour dire l'insigne de l'Éternel si Dieu lui parle. Il est là aussi pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher les salés. C'est-à-dire différents ces allées. Mais aujourd'hui, vous allez voir un homme, il devient un pasteur, à l'Otindoto, et Kokisami, l'obi nango obi na kumpe pa na komi prophète. Comme dans la Belgique, moi comme na téléphone ngasa mundeli comme au Carlo Praia dans la Belgique, a bien été azaki évangéliste. Alors quelques jours na moni a changé, oh non, juste devenu prophète. Et ça ignorance. Oui, bat ba sala. Oui, prophète parce que motuna msa suka to moni pasteur moko et où t'es collé d'ornement ah que pasteur moko abomi moi sinaye na bana ya moi sinaye nande ko moi sinaye. To yebi bien rankine ezala entre ba pasteur na ba prophète ezala ba vie na bino limité rankine ezala mi au juste wana bozo wele la kanini po et comme à niveau que muninga pasteur abanda ko boma mwasi na bana tandis que eza nango to beti solo kaka po eza news ya mwa kala mais to linga ko lobela ngo po ezo sala ka toujours pas to vendre comme loba ah to ko ken église to ko sambele pa ya nani. Oui, il faut au premier mal comme il y a paix ya batu paix âme ya batu nyos ba kufaki wana dossier ngo ça compliqué et ça en même temps pour pasteur wana zotanga un certain major en même temps l'état congolais zobo ya kubinga major wana et c'est compliqué so yo ki pasteur wana ngazolo ba soki ba témoignage batu ya balabala batu ya vendre bazolo babike papa o babita ke chaque jour et comment moto babita chaque jour pour quel major ko zo ambela tu babatu point d'interrogation et tokota la paix kotoyo quelques témoignages de comment bambeli ezali Congo na li jugement congolais ndaza limité mbeli wana ezali pourquoi pas bako ke nongo na ba médecin te batala ba empreinte pour na ba confirmer les empreintes ya pasteur ou les empreintes ya nani point d'interrogation beaucoup de preuves ezana muto azolandela ngote pasteur asambi alobiete tango ba bomba tubi batu bambeli akende ko benga souci à la police souci à la police tango yeba moni jeep ezo démarrer abike jeep oyo bolanda ngo bokanga ngo ba ocho sa massacre la police aboyo kanga jeep. Pourquoi pas bako beng sa sous toi na taya a témoigner point d'interrogation. Pourquoi pas bako landela du point na te souki major au pasteur en autant bayano na jimate a lobanano point d'interrogation. C'est-à-dire jugement congolais et ça limité. Alors nango nako kota na kate parce que non na mon éclaircissement te. Nango nengina sambela pona yo muto zulandanga olandi émission de début jusqu'à la fin. Nengina sambela pona yo muto situation na yo ezo bien bloqué. Car il est écrit au livre de Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est écrit au livre de Psaume, il est écrit au livre de Ésaïe chapitre 44 verset 26. L'Éternel Dieu confirme les paroles de ses serviteurs, il affirme ce qu'il prédit s'envoyer. Il est écrit au livre d'Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Il est écrit au livre Actes chapitre 7 verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Yango no semble la pona. Il est écrit au livre de Jean. Je souhaite que tu prospères en tous égards. Il est écrit au livre d'Ésaïe. Mon serviteur prospéra. Yango no semble la pona. Yo mutu osa bloqué. Yo mutu vine zo récité. Yo mutu osa limité. Yo mutu zo remarqué, il n'y a pas d'éclairage. No semble la pona yo. Prière ya mo sen azam. Prière nanga no sal. Zambazo s'est manifesté. Moi j'étais phaser, j'étais coulouné, mais aujourd'hui je le supplie. Je suis homme de Dieu, je suis pasteur, je suis prophète. Que Dieu se manifeste. Et Dieu m'a béni, il m'a changé mon histoire, il m'a stabilisé. Il peut aussi faire de même dans votre vie. Yango ningina sambe la ponayo. Zambo non c'est la aiba ko localiser yo, aiba ko se manifester. Na kata vie na yo, na situation nyosto traverser. Aiba ko mona ngo changement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na sambe li pono mutolande mission, de près comme de loin. Yo muto considéré en tant qu'un homme de Dieu. Parce que le livre de Matthieu verset 41. Celui qui reçoit un prophète à casser la qualité de prophète recevra récompense de prophète. Je prie pour toi, toi qui as considéré que je suis un homme de Dieu. Toi qui as considéré que je suis le prophète de Dieu, je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Soyez visités dans le combo de Jésus. Dans la situation que vous traversez, vous allez visiter, ma paix libérée à mes pespinayo. Ya ma paix libérée vinayo. Na combo na Jésus Christ au nom puissant de Jésus qui n'a détruit, n'a rendre ni les sans effet. Ce monstre satanique, ce monstre démoniaque contre vinayo. N'a rendre tout ni les sans effet. Na combo na Jésus Christ au nom de Jésus. Miracle et bako s'opérer na kata vinayo. Zambazo utiliser nga na ba domaine nyos na ba sabat bazo témoin bazo bik. Jésus Christ abik sayo. Au nom de Jésus. Dans la situation où vous êtes fatigué, il y a un Dieu qui fait miracle. Il va opérer miracle ici. Na kombo na Jésus Christ.
na kombo ni mutu nyonso na situation nyonso tourmenté yo nzambe nanga visiter bisiko zwame na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus miracle bozambe bila na sambe pona RDC na sambe pona bamboka nyonso to na sambe pona bino bobenga nga partir ya Gabon à partir ya ba pays africains nzamba pa mola bino visiter bino nyonso na sambe pona bino na sambe pona tout ba bino bobenga que ça soit par-ci par-là dans le monde entier, que mon Dieu puisse se manifester dans votre vie. Je prie pour toi au nom de Jésus, que les changements puissent opérer dans votre situation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, prophète, tu as adresse ici que l'église est un numéro de contact. Oui, numéro nanga est plus 243 89 75 20 566 plus 243 89 20 566. Adresse ya église ezali na commune ya Kalamu quartier Yolocide avenue Kombe numéro 65 référence hôpital ya Mabanga et église est en étage peinture ya pembe comme nango au mona ba komi Mema mission évangélique Maranatha et numéro na biso topé sur na 89 75 20 566 ils appellent na WhatsApp et soko na situation nyonso tout ko sambela nzambe nanga ko servir ako visiter yo. Merci beaucoup à nous abonner. Merci parce que tous vous étiez là présents en train de nous suivre. Merci beaucoup à toi, Joachim. Une fois, moi, j'ai dit un grand merci. Babina Sembe là, hein? Sembe au niveau de l'Europe. Je te salue aussi. Je salue à Willy Nzema. J'ai dit un grand merci à toi. Vraiment, Willy Maquet, c'est vieux petit Naya. Tonton Bobo, Tonton Bobo, mais c'est le blanc. Moutoumouindou, mais mentalité mounele, tonton Bobo. Je vous salue aussi. Je dis un grand merci à tous nos fans. Restez toujours là, branchés ce côté à la prochaine édition.